Bonjour à tous les abonnés de Maël TV et pourquoi pas à vous les téléspectateurs de notre chaîne Top Movie. C'est votre émission que vous aimez autant. Exprimez-vous. Donc tout le monde qui a besoin de s'exprimer, Caris est là pour vous recevoir, afin que vous exprimez aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir notre invité au nom de Ali Mampouya, c'est l'artiste et comédien. Et, je vais parler un peu de son groupe et surtout de ce film que je viens de finir, Malouvanga. Pourquoi Malouvanga et quels sont les messages tirés dans ce film? Et je demanderai à notre caméraman Alain Moudibani à faire montrer nos téléspectateurs déjà et notre invité qui est là dans mon plateau au nom de Ali Mampouya. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Bon, jusque-là, il y a une évolution. Parce que tout le monde qui me suit en ce moment sait que Nazar, santé à bientôt, je suis malade. Je ne veux plus trop parler sur cette maladie parce que j'en ai trop parlé à travers des émissions. Oui, l'équipe n'a pas chaîne YouTube Bélé. Mais comprenez que Nazar n'a pas sous-traitement, Nazar a traitement, mais il y a quand même une évolution, Maramozo qui est moins bien. Lelo ezali évaluation ya film Malouvanga. Tonte bonon kombo na Malouvanga. Eza monoko nini et puis il a kisi nini. Bon, Malouvanga, je crois que c'est en Kikongo. Malouvanga, moi je ne suis pas au Congo, mais j'avais essayé de me renseigner auprès de Bato Bazaya tribu à Congo. Ils m'ont expliqué que Malouvanga est le Makambo Baloba to o Basala. Donc Makambo le kakala où ils ont produit effet nango dans le présent. C'est dans ce sens-là. Alors si je peux évoluer dans Maloba, peut-être les gens vont se demander comment yo oyebaki sans ya Malouvanga te mon petit titre Malouvanga. Malouvanga d'abord kombo wana ngamba liboso na yoka yango liboso ezaka nazaka na Mariano namoni na we bato moto na bato taxi bus bazobelela makala Malouvanga na se renseigner esinga eza soki avenir avenir moko boye eza kota makala kuna. Alors kombo wana esaki tellement succès mikolo eleki ke komaki na bafille mosusu o batambolaka bientôt baka motu likolo bakomaki kobenga bango ba Malouvanga. Alors na ntango wana nyonso nazwaki idée ya kosalela yango filme te. Idée ya kosalela yango filme nazwa yango na butu ezalaka lundi moko boye nalalaka arrivé à 3h du matin pongi ekatana yenga tant pongi ekatani na sutuki na vandi mbamoko kombo wana Malouvanga elinga na motu nsima nazonga ye na nga na pongi nalali na ntongo na ekutana na moko ya baacteur ya groupe nayebisi bapesi nga titre moko boye Malouvanga. Acteur ayebisi Malouvanga kaka oyo tozoka mikolo na biwi bapesi nga titre Malouvanga, mais jusque là nayebi te de quoi on va parler dans cette pièce. Mais tokutana na répétition wana so tokomi mardi na tongo tokutana na répétition nde ntango tokomi na répétition nayebisi baacteur bon lelo to répété pièce na titre ya Malouvanga et sur place batablo ebandi koyelanga na motu tomeki première répétition namoni eke bien nde so yali opesa ide navanda nakoma siko napesa siko sens Malouvanga nalongola yango na sens oyo bato bayebeli yango na luka nabimisa message moko boye parce que na bapièce na nga nde nasalelaka naka na idéologie moko nalingaka bato comprendre le message véhiculé à travers la pièce et conseil nini tozopesa na kati ya pièce. Parce que si on parle tout simplement de Malouvanga basi ya motu likolo to nzela oyo basalaki kuna to avenir eza na sens te nde naye ntango naye kotuna baexplike nga toke na Malouvanga eza makambo eleka nde naye kozwa idée ya likambo moko boye eleka kala oyo produit effet dans le présent. Donc c'était ça, il y a un dessin qui est sa pièce Malouvanga. Président Ali, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de regarder ce film. Et si ça peut être possible, vous pouvez nous donner juste le résumé de ce film.
Ok. S'il faut donner le résumé à film, Nako Loba Boye, d'abord, nalingaki na kati ya film na expliquer nanu eloko nini bit nange ezalaki nini na kopesa faire film yana Maluvanga. Je voulais juste faire comprendre aux gens la puissance de la parole. Malobe bimaka bato mosusu bayebaka puissance nango te. Et nous devons comprendre que ce monde a été créé par la parole. Nzamba aloba que le monde soit et le monde fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc, malobande et salamoke. La parole peut bénir, la parole peut aussi maudire. Malobamso to bimisaka, to comprenaka to bimisa liloba mususu yo lobiango kaka au hasard, mais et produire ba effet nango. Maluvanga na lobai awake eza makambo eleka to baloba kala to esala makala. Na kati ya pièce Mama Delphine, mama ya Maluvanga, eza na maloba oyo abimiselaka mwana na ye, croyant que ya maloba oyo esala mwana bien. Or bato mabe bazwaki kaka maloba na bautilize yango moni ayekozwa mwana wana Maluvanga, mwana komi na mobulu ya mibali ebele. Or eza maloba mama ye mwa alobaki. Je crois bato balandaki to oyo mosusu balandaki te na expliquer. Tableau moto lakisaki na 7e épisode, maman Delphi amemai mwana Maluvanga ntango azali mwana moke. Et la maman prononçait des paroles pour na ya monaki ntango mosusu eza baéloge. Or ezalaki maloba ya mabe oyo bato bazwa. Maloba ezali nango bien, bato mabe nde bazwaki yango basalion. Alobi na mwana boye, mwana na nga mwasi kitoko, mwasi ya mibali ebele, yo mibali bakobanda kolanda yo, mobali moko résister devant yo. Mama alobaki yango ta mosusu mpona kosepela kaka na esengo mwana na ye. Or maloba wana alobaki bato bazwaki yango basaleli bazwi molimo ya kindumba balatisi Maluvanga. Yango ezalaki na filme Maluvanga mibali ata bakutani mibale misato bakoboya ye te. Place ye azali mibali fo bazwa kaka chimie babanda kolandalanda ye. Eza maloba oyo mama bimisaka. Donc Maluvanga to maloba oyo elobamaka kala, makambo esalama kala dans le passé nde produire baeffet sikoyo. Alors nakota sikoyo na résumé nango. En résumé tonga tolakisa na bato nini eza kaka baréalité ya vie ndenge ezalaka. Ntango toza na bana na biso na bandako toyebaka nini tokoloba na bana. Bamama mosusu to bapapa mosusu baza na bainjure mosusu bafingaka bana, bayebaka te ke injure wana eza ta mosusu ozolakela mwana mabe pour toute sa vie. Okoloba na mwana yo okenda ta kokufa, moto mosusu akozala na moto abakisi aoluka moto akosakrifia mote kaka nde oyo olobi na mwana okenda ta kokufa. Bakreye eloko moko boye mwana ta mosusu abeli te mwana akufi, yo moto otekaki mwa bomai mwana sanke oyeba. Donc maloba oyo tobimisaka tokebaka nango. Tomonaki yango epa Maluvanga nde nauti koexplike maloba ya mama nde esala ye makambo nyonso wana oyo ekomisaki ekundumba. Alors esengaki intervention ya Nzambe parce que place mayele na biso tosukaka nde ya Nzambe ebandaka. Mona eke tokoma na suka Nzambe aye kosala intervention à travers pasteur Deyo nde Nzambe aye révélé ye makambo eleka kala na suka badélivre Maluvanga vie na ye ezongaki normal. Alors Maluvanga azaki ye mote, elle avait des amis na bacamarade na ye nde bamonaka Maluvanga mwa chance ya mibali. Lelo eza mpe baréalité tomonaka bana basi batambola mibale misato me yana moko mibali balingaki kaka. Oui, misusu oyaka na bapoudre magique wana toboyi te, mais mosusu mpe yaka nango chance na ye kaka botama nango yo okanisaki akende ye basokola ye bilandalanda oke basokola yo ka ya naturel omonaki ake basokola ye me eproduire effet mosusu ya mabe ezali correction Nzambe apesaki ye akorige ye. Oli obimisa solo ya bien mibali bana olanda yo okobimisa solo okola. Tomonisaki wana kati ya pièce moninga na ye kaka na secret kote na ye ezalaki ke malgré ye azali na mwa makanisi ya bien oloba no te moninga ata mosusu ya na chance na ye qu'est-ce qui prouve ke basokola ye apekisa moninga okaki te. So ye mpe kote na ye mabe ezali ke ayebaki kochoisir camarade ya bien te. Confiance nyonso apesi na Maluvanga. Ya mpe conseil topesa baninga basi yeba camarade nini okomeme pa mobali na yo mosusu okomema ye akomi wana komolula mobali na yo ezaka oyo ekomelaki ndeko kana sika.
donc oyeba kopona moninga malamu so moninga azomema ozomona ke moninga onde toza na ye aza trop loyenge koloba te non te wana ya vi na ye natambola na ye mingi aza neti ye te keba ndenge otambola na ye mingi ezaka likambo mabe ekoyela mpe na nsima wana na mibali mpe kaya lomango par exemple tonga tolakisaki ntango ozwi engagement na mwasi na yo obolakani libala vanda na ye atomoni moninga na ye mo baza kitoko makasi peut-être koleka mwasi ozalaka na ye engagement oyo tozwaka basi oyo tozwaka yango devant nzambe do bata mosusu baje oyo ozwi mwasi mo bo mpona loisir mais mwasi ozokonte obala osengage déjà na ye bosambela nzambe asungani boketi na suka aboma yo mobali misu omona basi mosusu te aboma mpe mwasi misu amona mibali mosusu te parce que engagement bozwa yango pour toute la vie tu vois. Voilà moi moké en résumé histoire nezaki wana je ne sais pas si les en étape musuna le bête mais je crois na régie kuna à travers l'extrait bakotia pe bilo musuzo ngana expliquer te bato ba mona ngokaka président Ali lo mususu pe lisusu pourquoi choix na yo et pour namaki kaka likolo ya winner incarné rôle ya Mama Louvanga tandis qu'il y a d'autres filles qui sont là et qui jouent aussi bien. Oui, copé sa rôle na kati ya nini na kati ya pièce ezarate ke na yemba la moko na lobi ke non mutu ko jouer rôle o eza mutu boy. Pardon. To banda na répétition. Pardon président. Ma question et pour examiner la régie. Dans tant que comboté pour ne pas créer des dégâts comme on entend été. Mais tout on a non, magasin on polémique était au PC rôle wana pour ayara un bon appel un temps ba ninga surtout ba kenda. Yango folie. Donc ça veut dire que loga mokonzi. Bon. Baturuto bayebi winner mon question opposée bato bayebi baro seka yo fort bazo seka peut-être na bato bayebi te winner c'est ma sœur cadette. OK. Aza venda leki propre moi na tsuka na biso papa moko mama moko longwa déjà likanisi yake ayaka na ndako ndenge ozoloba ye bato bazobake no likangu nanga longolango déjà nazonga siko na question tuna kinga rôle na pesaka bato na répétition nasala te ke na komi pièce na yebi ke no mutu bwa ko jouer place bo na yaka na bando meka mutu moko yo okoti osali obimi natali o musu akoti ase o na mona nga sala yango mieux yo na otika na rôle wana so na moi ke no na ba rôle yo kokite na meki na rôle mususu na yebisa bango à chacun selon sa capacité. Ndenge tosalaki on a répétition nabite ke baninga mosusu bajouaki yango mabe par rapport à eloko na bandai koluka epesama winner moto apesaki yango na rôle wana na barôle mosusu. Pardon, c'est sa vie aussi amènera ailleurs. Bon, il faut comprendre le théâtre c'est une simulation. Simulation, je crois que bateau, monsieur va comprendre. Simulation vient du verbe simuler. Simuler, c'est tout simplement faire paraître comme réel quelque chose qui ne l'est pas. Faire semblant. Dans le théâtre, tout ça la simulation. C'est-à-dire que tu vois makambo eza lokuta to komisiango ya solo. So muto jouer muto mobulu, ezaka incarnation ya rôle basengiye à jouer. Et le but est kazaka ndengwana. Ngata msina la pièce sur monara, na jouer muto akanda trop na liko c'est même na Maluvanga na muto akanda, mais bato avant na nanga musu bakamwa oh na théâtre moi na chaud kanda mais na vie réelle bo oza muto akimia. Donc tola tara pour sona et le but est que le roi winner a joué Maluvanga moi c'est mon boulot des apévi na ya mena. Non, c'est pas ça. Merci président Ali. On a sengi na régie Ale Modibani maboko trépied ce qui moi ça après ça biso ba extrait ya Maluvanga et simana yango ekozala ngai pe plaisir ya trop ya ko poser quelques questions par rapport à rôle Oyo Aouti ko jouer. Balobi le 24 décembre est anniversaire ya mutu moko le 24 décembre mutu moko kaka mutu botama Zaina Mariam autrement dit la Neymar joyeux anniversaire le 24 décembre yo kaka nde mutu botama ba fêta ka moi ça avec tatouage pe mais appelle ça valeur à tatouage dans nzoto ngana bino tokutani juste après extrait Oyo Bolanda.
Yo mozela nga mbanda tata boye. Mais papa a fait ça musika nete. Nga mo totonda nga te bo papa. Eh. Maluba. Mais le mec c'est nous quand c'est lire un petit peu ça biso boye bi que sto koli ko ça biso boye. Maman. Maluba ngandina choisi na mobali nanga. C'est Maluvanga. Tani tout naturel. Mukolo mona mama sana hapo. Basoda ba okangana. Alani bien maman. Yo ne parle pas comme ça. Bien. Bien, a bien maman. On a quitté derrière, il y a une émotion. On a dit on a fait une structure, les moyens On a l'accès au qui a mon minanga. Bébé coquine musika. Irène Nangai. Si on a encore vivre Irène. Si on a encore vivre Irène. Si on a encore vivre Miriti, bokecha akosa, Owayambo, akosa, violence, pas de conseil, pas de kobima. Naobi Telema Nazali passer de où ma mère au moko boye, au fukamelanga. Naobi Telema, quel est libanda? Tika na yo. Tika tala. Na kuya kubimisa makamususo. Papa, umoninga sukuna zera jeune garçonnette yo. Azal mwana na ngai. Me dimisanga makamna dinga na luba na ye. Ngai sokuna zala zen garçonnette yo batiringa maluvu anga batina pota ya dibomu balubina pona na pona tana zo pota ya dibomu Oh le malu ozali na pu Maluba omoni wafuta ngai yangoyo ngala ndaku na ngai na kotikalaka anoke jamais komona yo oyelanga 21h awa soko moni 20h juste oza na ndaku te luka place no ya kolala Maluvanga na hotel nani ya moyo ayebisaki ochange okongo te nafungola la Bible, félicitations. Karate banyi babengo mama kuluto. Mama mutende ko kufa na mama tabwana. Obimi lobby, oyeka ka sikoyo. Et puis on continue on change pour na mama wande pour. Est-ce que là on sokoli? Sokoli nzoto na. Ouais, sokoli te kuna. Là on sokoli te ba. Nous sommes là. Là on est ici. On est ici. Papa ka on est là tu m'as. Mama. Oh, stop. Mama. Kitoko makasi Maluvanga. Maluvanga. Wabio 6 wow. Ah, 6 Yesu Masiya. Yesu Masiya. Ni sima loko mo be président bien que pemeni petit nanga obeta plan sima mo loko. Te za grâce ya papa nanga pasteur Sion Yuna. Ah, bwana pasteur nanga wala ndelanga ba prière. Maluvanga tant bo bengo na nzela na vie wana eza bina vie na moko zalaka nango to zaka rôle incarné to on a passé na deux pères mon puis boyoko kene. Te bafani na ngai. Onyo subulinganga. Na ba obalinganga te. Donc naza na bongo te. Eza juste rôle au papa pesinga. Ta papa pesi au rôle. Faut beta ngo public et c'est la président pas c'est là. Pomba si m'appelle au monde ndotinga ko ya boy. Président raison. Ah, mutu wa beta lo mo bien eza ba yana batu musubi ba jouaka. A cause na posa asali pièce na ye donc mutu mo jouaka kwa nga. Tant que tu as salon Bersani, au Lukanga, pour que tu joues, les Andés n'ont été dans le rôle papa. Conseil européen, ça bat tout, papa, un rôle autre que jouer. Bon, on a pas si bateau, conseil qui est
ba o basala bongo batika nga ndo sala on a volonté na ngai te donc mama ndo sala na ko miye bate ce botali pe so no mona ke mobala grand sœur nga sentenga mais nga no tout va normal nga ta mibali bakutana tout va normal donc ezaki ngai te ezaki loko moko ezaki kati na ngai bien te alors ba mama to boti mwana to ba mal bamsu to ko loba yo zo loba ke na nenga bio pambola mwana ba o ba oyoka ba zongo na ndenge na bango ba kotisi mwana molimo mwa zaki na ngote bon eza pina batu musu asala vie wana bazali mutu musu akoza zane complexe ça pour ça chaque jour ataka kabela sika ata kilamba sika amoni ki koza mbali moko za do yo ko kangote faza na monka 4 à 5 musu c'est pas selon ndenge zo vivre de pas sa soufaka atali ke papa zate mama zate siko fande zate te na saka vio musu eza kilelo oh kilelo musu eza kilelo ki kilelo pe nanga fuba mona nanga funa bundisaka mibali fuba tutanaka so tango zo sala ngoy batike so no eza nini donc ngana saka na volonté na ngai te zaki mo lo mo bezaka la main ba o basala ngo botika mais eza na mutu moko bo lobi akobala mwasi lokola yo te obangisi makasi non mutango na personne mbote na ba buzé belé ko banga nonga te nga winere maluvanga nazana nga bongo tina saka bien bo solola nazaka respect ta bien makasi fota moi c'est besoin na ba obe aussi ta kaza bien non nga mela masanga te oh oui nga banda na bota na mela masanga te na mela whisky te nga mela kaka secret secret na préféré saka coca bébé chéri za la mwasi bon ah bon vous allez moi chose à mon bali papa nanga na mela nanga masanga te na nanga loenge te na mwasi mona za calme na respecta ka mibali na respecta ka batu ezaki non ka rôle ka ba pesa tout que dédicace papa ya fila on a pesi ba mbote mingi pa mama nanga Régine Putu wana pena mama nanga na pesi mbote na bana nanga banonga na bota bana nga bolingo oli malonga na pesi susu berche bakaembe sur la télé mupandi koko na bango Chantal Ndombasi ba mbote ebele na pesi libota nanga mobe ba fan nyoso obolinganga to toza ba penya bele ko na ba rema surtout nga ba rema surtout nga bo benga opesa ba rema na biki bando lukanga wina ka kena bi wina kena bi ngayo na songa personne na biki bolinganga est trop na ba obolinganga te en tout cas ba penya bino esala bien. Merci Winner. Merci beaucoup. Kitoko to so pe susu mutu mususu parmi ya bato o bauti ko jouer film ya Maluvanga. Elle se kana secret boye bié a ota ko jouer na kati ya film ya Maluvanga to linto ba kan conseil nini par rapport ya rôle oyo o jouer qui conseil nyoko pesa na balandi ya yo. Voilà, conseil est juste que na vie faut ko ba camarade yo tambola nae premièrement. Koyebaka tant mikolo balo ki camarade yo azama bien il faut toyo kaka pour mona ki camarade na pesa confiance mais ya baby sine amo mena mobile na ngai ba na ngapa ki abali oui ça qui passe mais était ki ngapi était pe bino ba ebolanda ki yango obomela ba fai na oni na film ozoya bon bazilaka bon c'est là comme d'habitude. Toutes dédicaces au Boranani, au Tikanani. Mtati busuna bwakina na pesi mon président Ali Mampuya Mbote papa sala kana sikra zala ata makambo eza me atika ngate mi ba na pesi mama na Mbote mama Pauline Kasa ya misatu na pesi ya molongani wa ngai Hervé Bakanda molongani ya petit frère propre petit frère ya Saoulé Ebunga anakasungelo ba ya na pesi ya Hervé Bakanda Mbote kala mingi te kutu mambo esali mapapa le mudiba no yana pona ba image kitoko kala te oza wa fiancé on a fiancé quand tu no bala oh n'inquiète pas si on a maman yo so ndimango bebisa ba kopo mususu te azaka yemoko aza yemoko voilà na pesipe le grand caméraman Mbote papa Alain Moudimani voilà motabi misanga chocolat au lait. OK voilà merci vraiment écoutez le film Oyokola. OK merci beaucoup Kitoko merci de ce que une petite na suka ya émission na biso ezaki évaluation ya film ya Maluvanga et Bolanda chaque samedi le groupe Cultura Théâtre de président Ali Mampuya na Top Movie chaque samedi à partir de 18h et redivision nango chaque lundi na 14h kaka awa na Top Movie. Et puis vous s'abonner massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Maël TV parce que bah film oh so raté ko talango
Quand on a pas cité, Kenega na Mayel TV s'abonner au monde na ba film nyo surtout o ya culture zawana et surtout pe sur Monique Elio mwana mpona ko s'abonner koma kaka na numéro eza affiché wana ya président Ali Mampuya a retinde le lien à partir ya lien et ko faciliter mbala moko pour que au monde ba film nyo surtout o eza na kati ya Mayel TV ya groupe culturel théâtre. Président Ali tu ko soit quelques actrices balobé l'IP par rapport à film ceux qui ont déjà dans shit et émission na biso et là on oyo obombeli ba fan ya culture théâtre na film oyo ezoya voilà ba film ezoya ba surprise ezali obi surprise baloba ngo avanté na loba que na bombi loko boye non ezala surprise parce que na sala effort sur na sali film moko sur les acquis na 2 oui Hollanda et comme na 2 et demi oui Hollanda wana pe comme na 3 c'est-à-dire na salle effort na ba ça attend un plus Maluvanga oui bato ba mona ki yango eza bien c'est que film oya ba mona so bien koleka o pe oya kuna e koleka donc bana ko mata kaka na bombika ba surprise wana ba ko découvrir en bangomo na film o Maluvanga to mona to komaki presque bato batikala nuit presque par rapport à Babiloko wana ba insanité wana par rapport à éducateur aussi à Mas Oyozali conseil au pesa ba ninga no mususu et pourquoi pas bo éviter Babiloko wana. Non, la film Maluvanga batia presque nu, je ne pense vraiment pas parce que tenga mona ba film nanga na lingana no biloko wana te. Sauf que ce te permettait qui net Maluvanga ala tabiloko mikuse ezaki par rapport ya ndenge film esengelaki omoni mwasi azo attiré bato atiraka na beauté na nzoto na ye pe na accoutrement na ye totindi bato balata ndenge wana te mais totalisi bato ke non mutu déjà o azolata mabe boye faut okeba na ye oui abaka l'habit ne fait pas le moine bien sûr mais balobi lisusu que c'est par son habit qu'on reconnaît un moine. Vous comprenez? Donc, on juge peut-être à partir de la télé. Ce acte, monsieur, les cas qui, tout le monde qui a entendu tout le monde a rabandé comme sous son monde, comme presque peut mener au sale acte à ma bé. Monsieur Tobané, je crois, ingénieur Alain peu de temps à monter, tout le temps à filmer. A comme ma bu no place moko bo me toyeba déjà que no place loko yo a comme si on a soukaté au kata parce que tu es que ba film na biso de hôtel on a bana mike hôtel on te permettre bilo on wana te c'est peut-être on doit passer ni bisous ouais bisous ça peut passer par rapport à film à bande comme ça hôtel à benda no mutu benda ba tu imbalé sexe opposé ba matela ni chez nous ça ne se passe pas comme ça ngana évitera yango alors ce qui peut-être moi ndamo ba tu moneta monsieur ba bisous et beti autrement baku to bon ça me bisous pour nanga ils appellent l'autre que bato ba s'embrasser pendant 30 secondes muto ko pe sabo amoto to ko tricher peut tout nango benda te mais c'est net que toute année ba muto longwe que bato ba s'embrasser pendant boye na culture na biso ya Congo ils a permis to diffuser ka ba biloko ndenge wana ngana éviter mais puis na film na bo mo na biloko ndenge wana to comme na biso na suka émission na biso par rapport ya mot de la fin pona lilo le mot de la fin na yo pona lilo et puis sozana oyo bakisa on a tout nité comme question au lobelion. Oui, pona lilo mot de la fin na remercier ba continuer sur ya Top Movie cordon nanga o yambanga bien to solo la bien na ba technicien nyoso ba cameraman ba tout nyoso baza kuna bazo travailler na remercier bino be sa biso la confiance biso to mema musalara to bongisa prochaine pe ezala bien. Voilà, na profité na lancer ce message à recrutement. Na posé à acteur na actrice au bali ko sa musala théâtre, baya numéro ils ont affiché, baya nazo yamba bango gratuitement. Recrutement ils ont offeré. À part wana na remercier quelques batupé au ba soutenir na bani on a ba artiste nyonso ya Congo. Je crois batu bayebi eta naza nango ndenge nazobela boye eza na bandeko ba artiste o batiki nga te ba soutenir nga
bamsu soutien na bango ezalaki financier, bamsu soutien ezalaki moral, bamsu soutien ezalaki spirituel. Bandeko tu wana ata natangi kombo te, mais na remercier baartiste tout en général. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore oublié quelque chose. Voilà, mbote na pesi na ndeko nanga Edi Central Moulax Cuivre na kati ya Mwanda, na ndeko nanga mususu Pacifique Feli Kachama, mbote musu na pesi na Dali Mpiana, musu na pesi na Kako Kankonde, mon petit frère propre, na bandeko nanga nyonso obayebinga boza tellement belé que je ne saurais pas citer tous vos noms, mais na pesi bino ka mbote continuer à nous faire confiance, tout ça toujours musala bien. Bon comprendre nga nazo loba na moi pas si, mais l'essentiel message est l'équipe, et je vous promets que kala mingi te ba traitement nange aussi là na ko continuer ko servir bino ndenge sengeli, mais film ezo yande tellement to beza surprise to bomba kaka. Merci vraiment. Voilà numéro contact ya moi na les afficher numéro na so bengi ozwanga moko. Merci vraiment à celui que j'appelle Delicate Samantha Maché, mais moi si Choco, moi si Kitoko, moi si Oabongi na Oyo Kolo naye Dorcas Bambote na bisiko zali Dorcas Pabou Bambote na bisiko zali et Samantha Maché, mais gros bisous à toi, sans oublier à Capi, la patronne Capi, moi ya Kitoko Charlène, monto alambela Karisi Bisuko, moi tina tongo bien ba Maki Charlène Kapinga. Ce pour nous, c'est qui a bien. Oui, na commune ngirongiro na avenue Bondo juste quand na Birmanie. Oui, wana maison ça wana ba Mike kitoko au dépôt prix de gros pardon, surtout au wana ezan ba JP ezali et na bo sanité ba tout besoin qui temps ya kolanda Karisi dissous. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes à la fin de notre émission qui a été présentée par moi-même Karisi dissous. Comme je dis, abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Maël TV et restez branchés à Top Movie Télévision parce que c'est ici Burulanda biloko ya kitoko boyangana bino tokutani na numéro mususu. Bye.